Mbote balinga, mais certainement vous allez bien. Dossier Sandra Modimbo, ceux qui Modimbi, ceux qui Mondibu. Et je crois banda ba mamba Sandra Modimbo, ceux qui Mondimbo et Bandi. Personnellement, c'est ma toute première fois na yana roloba. Sur ba sortie na médiatique na ba voice etc. Ba tindelinga yi vidéo moko Sandra zoloba. Car ndinga zo komisaki azana ba satande ba secret d'état. Azo décrire chambre, azo beta masolo ba inceste les gars na famille. Ah mais franchement c'est regrettable hein. Namoni quelques jours passés chez Coco Mulumba, l'honorable 48 heures. Vidéo na yemo rezo tambola zo pesa Sandra conseil, mama Sandra oza mama abana, tiana setika makambo. Et ba congolais ba bimisi ridicule na vidéo wana, do bazu vidéo wana, ba tie ba emoji, ba son ya ko seka o ezalaka etambola na ba réseaux sociaux awa. Et ba se moquer, de pona bango position à faiblesse. Quand descendre beti tolokeye aza David bango ba Goliath parce que ana molimo mo santo za la Dieu le Père na le Fils. Maman Sandra ozali libanda ya makomi na Nzambe. Dieu ne fonctionne pas comme ça et Dieu n'a jamais été d'accord na babiloko yo zo sala. Bible zoloba défendre cause na yo pe et pas na moninga na yo sans toutefois révéler secret à mutu mususu to problème to likambo ya mutu mususu. Soki mama Denise bozaki ba master lelo boyoka nite to bobendani. Du coup, obani ko beta masolo to pe ko bimisa ba secret ya makambo famille o ya confia ka yo parce que mona ga moninga ozali très nzamba oza d'accord na yote de David ozo mi benga na bango ba Goliath détrompe-toi parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça de konanga maman na lobby avant na continuer yango Sandra Modimbo soki Modimbo ozana famille te azana famille te so bande ko Sandra Modimbo bazali to azana mama na tata to ba oncle to ba tante oyo ya koyoka boko benga yete bo pekisa biloko azo sala ya malamu te parce que o milingi te mama zala réaliste zoa conscience zonga mutu ta la Bible zolo lorsque la prudence fait défaut le peuple tombe même Nzambe côté wana intervenera te. Comment tu as vu un danger qu'on s'exposer boy? Tant que chose se sentir que aux en sécurité, nous salon ma bête nous simba ote. En tout cas, on m'a poussé à bouchon trop loin si je peux dire. Bah ma solo zéro bête tout bah mambo ou bah ba famille bah dossier mo bah maman osa sensible. Bah bilo on est ya bah inceste maman. Et bah maman grave. Est-ce que vous avez réalisé la gravité là haut? Maman milingité. Non on peut ça conseil. Les apôtres ont banni ça parce que les Congolais ont tambola aussi mamabe. Nazo kamwa. Batu ba kumisa Sandra. Ba bina mama Sandra sopa ba matière. Sopa ba matière toleka. Et du coup ils ont vimbi so mutu. Boko sepela. Bozo finga Denise Zoba. Bo finga Denise femme insensée bozo fi na lobby na mokilio nyonso ya batu. Na Afrique, na Océanie, na Europe, na Asie, na Amérique partout. Nana zanga intime. À part baka exceptionnel. Parce que exception et accomplissage à règle to yebi to tanga na classe. Mais généralement, sur la mokilo bat baza sur 100% bat bana mokili. 90% bat baza na ba intime, topé ba ami, o ba confia ba makambu, topé ba confia ba makambu. Ezana ba ami mususu to ba intime mususu. Oyoke, ozana likamo e ronjara motema no depuis bo mwana ya pasi. Solo linaye a pe pétam solution. Aza plus précieux que les gars même de goya yo. Lobby au mon appel destin kaboli bino akena ngambu na yo pe na ngambu na yo na musika bomona na bo pepa naka. Sans toutefois beta li solo mambo komela yo. Mama, ce ko muninga zaki intime na yo. Abeteli yo masolo. Bablo zolo basoki eza solo. Betelo masolo ya famille na ye. Et du coup lelo po bobeba ni to boyoka ni to ya rovanda na toile na réseaux sociaux ba no bimisa. Ba marambo ya ebisa yo. Et bato bazo kokumisa. Obimisa ba secret. O bazo finga mama Denise. O na ba famille na bango bazala na ba secret. To na ba marambo ya série ya grave ya minene te. Bato mbola musala. Famille nyonso ezanga nango ba marambo ba lolengo te oyo zo kumisa. O ozo ko finga la Denise o.
batutu bazana ba mikumba na bango, batutu bazana ba charge na bango, mututu bazana ba réclamation na ye na ba combat na ye. Tango pero luwa ya revendre la ba libido débordante ya batu mususu awa. Ye moko ya ye libido ya overflow so ina koloba. Overdose à l'obéla rangote, hein. Ça a toujours été comme ça. Son oncle propre, ndeko ya maman na ye, il y a pas longtemps, où ça sorti médiatique, pour confirmer, bah, rumeur ou étambola déjà bandakala. Tala niveau ya libido, hein. Nambetu na ya libala. Moi, si na ya kuti ya azonguluta, ser na ye ya makila. Aza konguluta. Ser na ya makila. Mabete la ngoli solote. Amona raba libido de bordan tabatu mususu. Oti na niveau nguluta leki yo ya yo. To benga ngoni. C'est ça. Mututu azana ba mikumba na ye. Famille nyoso azana ba réalité nango. Famille tu azana ba maambu nango. Famille tu azana ba siko mama. Yo roya na toi leur episo ba maambu po biso to sa na oneti nini. Ya on a profité na pe sa conseil na bato bazana ba makopa, ba intime, ba elengele yo, ba master bozora mayele. Surtout moningo mona ga yoka oyebisaki ba mamu na yo ya lobarate, ça très attention. Eza ba jaba Sandra. Ya zo yoka po lobby et ozala ba arme. Et ya arnaque. Pa obomela yo. Yoka olobaka ya yoka kaka. E bato bongo bango moko bazala na ba passé lourde, baza pena ba mikumbo na ba famille na bango kutu muto ko yoka te. Mais tellement ba ya pona ko espionner. Aroya azui ba information a bombi lobby abimisa. Bande goza passer za mawa. E ba mambo zo honorer na ngote. Et biso peuple congolais to na biso pe na besoin na ngote. Je sais pas. En nous révélant ces choses, et poto ça netini na yebite. En quoi est obongisa Congo na yebite. Famille se zana ba mambo na yango. En disant ces choses, il y a honte mutu aussi sa mandat Félix. Tu honte mutu et Denise qui première dame. Toi na biso na besoin ba mambo te. So bo salara association na bino ya ba 43 mama. Bo yokanaka ba mungu akuna bo tana ba misapi bo sepela. Et chez Bella Bino, so bon ba compte à rendre na bino bo sala on ba téléphone bo na ko sala rango bo yana on ba to la pobiso to ça na on etini ta bo na ko yoka bilengi bo ko panza ba mbongo bo ko lia so ba $100,000 na ba 300,000 peuple zo souffrir biso to ka passe to zo mona passe to zo nyo comme to zala te so yo yo be télévision masole zanga tina pobiso to ke na on eti wapi to ça na on etini ah mais franchement c'est déplorable bato ba zo kumisa yo ezaka ba inconscient tellement qu'on la zané ma yele te bilo ba ko se pela na yango. Pour na bato ba mona neti ke non balingi Félix cité to babiloko yango déjà babiloko il faut et bimapo je sais pas pour na bango arme ya ba combat yango na ebité so mitu na bino zo sala malamu je ne sais pas na loba na peuple congolais s'il vous plaît réveillez-vous OK tant on ba voix ça Jérôme Papier bana ko sala makele la wa et Jérôme Papier ex e balobi mo konzezo telemate bato bazwaka ngo ekomara ba sija ba débat na ba panela ba tata mikolo na ba mamikolo ba vandi to luka solution pour mo konzezo telemate bandeko to lala to lamuka goma tombe certainement faut vous rappeler tango gome kweki masolane banobeta masute ya ex ya mo konzezo telemate bizarrement ka bato ba yaki ko bimisa ki ya mo konzezo telemate 2 mois après Mikolo utole kabango bato bimisipsono mukonja che secrétaire Zemi. Kaba même batango. Et loko ba nako telemate e che Zemi. Nde bato ba kongole ba betela maboko bato mayele bango wana. Ah ya zo ba information na source. Ah ye muto mayele, ye nde vrai combattant. Ye nde muto so pesa biso eza passe eza mawa. Kongole la muka. Lokola e bandi boye ba menace boye nazala ba satan de nazala ba nini e bandi ya baboye komi ya ba inceste bokende bozoka bo mata bokite ba émission e bandi. Bauti ko kanga bateni non militaire nanda kwa muto mandefu na Kinshasa plus de 200 ballons de ce qui veut dire baza déjà zinga na bino OK bokota na ba distraction ya marambo ya ba inceste ya marambo mukonzation ki seki boya sala yi boye bakanga ke kindoki na bo mwana kwa ki baza na ba video ba bola mu Kinshasa tomber bola mu ki matadi tomber na avertir bino bokota na ba distraction ya Sanda Modimbo bokolela auto ya ko sa suba émission bo mona so bobeta suba masolo.
Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non,
tika tokanisi na peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner pour l'estomac produit oyo kosoigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 50 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka pona ba voiture te